na tuna o bébé Bercy na benga o mwasi kitoko enga naleli mama ale bolingo ya nani ebonga koyebisa ngai ke yolingaka na yo ngai te tango nga na mipesi noni esalaki bino bokima wenge pena dansi boye nakini baluki yo tro bamona bamisie bazokita bozala calme bozala pressé te nazolinga pena na yakini avec boulot bayebi yo toyebi ke yo Mario Women na mikili okomino okata na mikili mais voix etikala koloba te mama okatana nga na katana te ninga star te kibokila elongo na bamezami likonga na ngai ekitisa makako mingi tolotolo na ngai ekwisaka pakasa sami mikobi Serge Mabiala relation na weranson eza ndeni wenge panzanaka oyebi ke ve na nga weranson akondaka falaki bokimaka tuna nini falaki ne bwaka ngunda na Canada www.orgazi manatam tv.com babi teva mikolo longi yosala makambo ya mwana www.orgazi manatam tv.com nayebisaki bino biso olandaka tolukaka bosengaki star na bino Serge Mabiala fumwa ya ndinga tozwi a toama na Paris toamna na pleine na Serge Mabiala tozwi nde bolobaki en collaboration www.orgazi manatam en collaboration avec Baraka TV Serge Kayembe bébé Bercy ye na zuye tokota siko na kata idéologie mingi na vantana mo staff amuke ndinga za mama Sylvie Cheko Serge Mabiala yeyo Chego Bilili, Serge Mabiala yeyo, to nana na biso bale ya bien. Bonsoir Serge Mabiala. Bonsoir Ndekonanga, bonsoir. Bonsoir. Boni ba santé. Ouais, ba santé kitoko trop, ozungu a peu élevé. Donc dans la zone où tu parlais mais tellement bien kaka. Et on a salué tout le monde na poto sur la mouké quoi. Voilà. Merci Boyoki. Nazu a peu élevé mais to kenato kitoko. Serge Mabiala. Batu bazo tuna ndeni obungi boy te na bungi te nazana nga nazana studio na sala babulo na sala moi 5 titres à maxi single donc générique na 4 chansons donc batu bazala calme na sala boulot pour na sepelisa bango quoi donc voilà quoi voilà nasi bozo yoka azana studio azala moi single na ye pour sepelisa bino est-ce que Serge Mabiala ovu mezayo ah bongo vraiment c'est comme ça dans le bateau ndeko na ngai tokende kibokila elongo na bamezami likonga na ngai ekitisa makako mingi tolotolo na ngai ekwisaka pakasa sami mikobi anga natikeli bango bakabola basabote ngai ye lichochokolo no me bapimi ye lubu ya motambo na ye bapakola makila na bibundeli na bango po balobaka bango nde bale grand chasseur sami mikobi oya mosengo Joki Ntseki ya Jean mes condoléances mon na awa to pas venir na biso toi dans salon pas venir en Jean donc il vient de perdre son papa donc tout ça pendant la main quoi voilà honorable Swampaka nasi yo moyoki yeyo Serge Mabiala to tchai le boko kanenga yaza ni grand chanteur to una minga kolobate Serge Mabiala expliquez biso nan pourquoi ba silence boy donc silence c'est vrai silence c'est là qui moi dimi po na eto lobake ça fait 2 mois passés moi aussi na pédé papa nanga ata okufa merci donc il y a un moment nazoki moi temps même na studio j'ai fait moi temps na studio pas qui muké mon bisto africain tant on a matanga faut que soit temps ko kabola mawana famille na bandeko yango moni naza na moi silence oyo mais là je travaille je suis au studio là ça la maxi single les 5 titres donc titre nango signal sonore
Donc signal sonore est à vous. Donc voilà quoi. Voilà, signal sonore est à nous. Tous en mère Ondima, Nasir bébé Bercy, il y a Serge Mabiala, tous en mère au CPLA. Serge Mabiala, Sugoyo, Nini, Nakini. Non, mais la peine nakini boulot. Parce que nous avons vendu pour travailler, il faut même avoir boulot. On se comprend. Tout ce temps on a vu parce que je travaille. Silence boy, Nakini baluki otro, vraiment ba musicien bazo kita, ba osala bazo évoluer. Yoga mingi na poto en même temps bazo ba ke poto ezali cimetière ba musicien. Donc yepo daeno ko to yo bendini. Bon, en tout cas, nous avons cimetière ba musicien, je crois pas. Donc ça dit cimetière ba musicien sur au travail sur au travail ndé ba kundio. Mais là, na au travail. Bana kin, vous la calme. Vous la précéder. Dans zone ngapena na kin avec boulot. Ngana yo kin net touriste net ka vacancier mo boye ne ka tour te. Ai te ngapena fona kin avec boulot. Non mais la pena bana kin boulot parce que né na vendre bon travailler. Fona même la bon boulot. On se comprend. Tout ce temps on a vu parce que je travaille. Ozomona. Donc omoni na roba nini eloko mbangu esimbaka te eloko pressé ekendaka te faut que calme temps kosala boulot calmement et puis bana kini ba osepela na bango kala mingi te d'ici peu de temps quoi ba osepela voilà nasi bozo yoka ye wana bana kini bo osepela mais Serge Mabiala tant tozo mona wenge tango ezalaka pena wenge maison mère ezalaka ba Serge Mabiala lelo tozo mona wenge et comme na ba jeune ba ye ba bimi ba leki na bino mbala moko yo loroni o lobelongo par là est-ce que ezaba wera est-ce que tchaka bino loboko malamu te ou bien ndini ou bien loboko na ezaki na ebité boko leka je crois pas moni Nicolas actualité faire non mais attends et là on loba nini il y a de la place pour tout le monde non il y a de la place pour tout le monde nengeza wana faut tika pe ba jeune babimo ba jeune ou ba yo asima faut tika la bon temps je peux tout ça temps na biso c'est normal donc nengeza wana to travailler on travaille donc bon peut c'est temps bon peut ça vraiment temps ni na to lo ba tout à l'heure t'es comme pressé simbarate faut avoir temps à travailler calmement donc au travail, il y a un mouvement. Non, travail, en fait, nous avons carré solo. Mais tout le monde a mon Emilia. Bon, Emilia, c'est un souci. Mon Emilia, c'est un artiste. Photobetaka. Inzonzing. Inzonzing. Bon, et ça, c'est un mouvement qui est témé. Témé, tu as musicien, tu sangana. Photobetaka. Chaque dimanche. Nabo les gens comme moi et pas à Lucia Zaza, Serre Nabiso, Lucia, que je salue de loin. Donc tu travailles à cas pour l'amour à boulot. Mais en dehors de ça, l'amour paix, n'a pas la boulot. Mais si vous wenge na bino toujours pose ngas na filma déjà bino abozo bobo tandula wenge na bino o mouvement na bino ya linga na bien ngali wenge pousa na to vanda. Mais yo siko na kati wenge pousa to vanda no za na hote. Bon, en tout cas, Kozala, oui, Nazali. Parce que j'ai fait partie. Mais, en dehors de ça, dans la carrière solo, même dans le pour ça, tout vanda, tout ça va boulot. Tu vas dans le studio, tout ça là, moi, Maxi Single Moboye, il y a 3 titres, générique, il y a des chansons. Ça dit tout ça, générique, aimer la Tinze Momo, on appelle la Tinze Momoko. Pour toi, c'est public. Mais en dehors de ça, avant de vendre, moi je travaillais déjà. Non. Mais obi n'est-ce pas bien sûr de tali pena bien que bio pena netika bulika que yo mozo ko volete normalement pour cela que ba wengena ba Bill Clinton et Panzana pourtant on te pas wera wana pour sali plan na bino vous avez belé ti lelo boza ka belé et lo nezo ko empêcher yo moko peno bima manque de producteurs ou bien manque de quoi héritier moule les pas ali ah
okosenga pe loboko na ye. Mais on dit que même ma politesse, biso ma politesse, ouais, c'est vrai qu'ils a pas si. Même nous avons un grand artiste wana va ngutu se produire. Moto ezati. Té na bien. Moto ya tendenge nini. Ba avec Kofi, il s'est produit toute seule. Ata ba wera wana, ba se produit toute seule. Na si olandaka série moko interview avec nanga Binadam. J'ai bien pu na moto pamba. L'homme qui a mis l'eau dans le chronique au tolo ba wana. Ba avec ba se produire ba moko. Osomona. Ngape na moni suna zeli batu. Ouais. Suna zeli ba producteur. Carré aussi là. Il y a on tché ne ba na poto la main à la pâte. Vous comprenez? Il y a on tché qui n'a travaillé. Lorsque la bête a moi caillou quand ningi zalaka. Na 6 mois 10. Na 6 mois 20. France na mizango na boulot na ebi. Mais c'est ça comme mutakayo. Oh, attends. Serge Mabialo to ebi vraiment pardon. Caillou quand tu sois caillou no ki longo soni. Moi, j'ai des enfants à nourrir. Ah, bah, le bébé va misser dans mon échafaudage. Mais oh, bah, ça, il y a boulot. Et ça, boulot. Il y a boulot, il y a ça. Nabia, n'a pas le bâté pour un respect public, nanga. Ou la vie privée, nanga. N'a pas le bâté, on vous comprendre. Mais n'est-ce pas, on a artiste et musicien. Donc, boulot, bah, il y a musique. Vous comprenez? Mais, ça, il y a quoi empêcher de musique dans boulot, nanga? Si on a l'autre côté, on a misé dans boulot. C'est normal. Voilà. Donc, ma polité va rajouter. Si on a dit ma polité, carré le koufi. Mais mon père a commis producteur. Mon père a commis producteur parce que mon père a polité va être. Fallait pas comme producteur. Kasi. On va suivre moi en bongo. Il y a un producteur. Est-ce que l'on est pas produire banane. L'on est zanga qui yupo. Pas produire banane. Fabrigas. Pas produire banane. Fabrigas mon awe. Ah, va produire bango parce que bango va produire producteur. Bango va se produire. Au moins idéologie n'est avait na biso qui a monga na vive qui a monga na venanga wana. Ah, je sali vive qui a monga na mais esprit wana vive qui a monga na. Mon va vrai producteur. Le lobo quand c'est Billy Salama pour la vie qui a mon gana, hein, bah Victor de Salama, bah pourquoi c'est Billy Salama pour la Victor, pour la vie qui a mon gana, mais esprit on a va vivre qui a mon gana, et ça c'est belleté, on se comprend, il faut respecter bango, faut respecter la vie on a, le lobo va finir avec ce qu'on fait comment se produit pour ne pas produire bah té, à mon qui soit c'est le producteur et ça m'a trop, il m'a se produire, voilà, il y a un peu de côté de l'idéologie on a. Voilà. Merci. Nasi bozo yoka héritier moulele bambo teno yango na musika mingi ndenge zala kaka na bosandi pété mikiliste Feli Kulumbu bale za pena bien bambo teno yango na Lyon na bosandi pété adongombi na Lyon bambo teno yango Serge Mabiala banda bosani Joki Ntseki Joki Ntseki oke déjà Joki Ntseki mosengo bosani nazoya bongo ve John bosani to koma wana bongo Willy Likai na États-Unis d'Amérique bosani ko échapper ngana nte na lobby banda elo ni salaki bino bokima wenge pena bonga penza okima wenge te ngai na tikala parce que na poto na tikala po na mona penza ke tananga kuka mondi balobaka ke ndenge balobaka moni soki okoli ata na famille soki mwana koli faut que ne luka a s'épanouir na ndenge na ye ngape na mona ke tant na ngai kuki fona kenda na s'épanouir na ndenge na nga donc tant kuka quoi voilà ya pena okimate na mona ke ba petit ba ye na sima faut te pesa ba petit chance bokima rebele bino bokima na poto wera na bino bokimi kokima penza eza c'est trop dire kokima ya mando kimati le non kokima na ndenge combien d'années déjà tant que kokima ça veut dire quoi boye na mikili bokimi oui combien de fois combien de tours habita na poto ya suko tikali na combien de tours habita na poto na ya 4 fois na mikili na ye na zongi na ye na zongi na ye na zongi 4 fois la tikali pour la zone qui m'a évolué te vous comprenez tant qu'on ça la boulot faut foutre out voilà de wera futati te na bita ki wera futati na ngala bi bongo te vous avez un salaire
Oui. Salaire là qui? Pourquoi bat musu ba wanga nango? Ça, oh, mais bien, il y a salaire. Salaire fait ça là. Tant qu'on sait que le faut foutre à haute. Si on va foutre à haute. Désolé. Mais salaire on va foutre à et ça là qui comment dirais-je? Et là qui vraiment il y a quoi tellement besoin on a nango. Na ina nda kufuna futa. Na ina voiture, faut la essence. Vous comprenez? J'avais une famille à nourrir. La taliba dépasse tout, ils ont aussi battu. Il y a une quatrième fois, voilà. Na sepeli, na si vous comprenez, Serge Mabiala, relation na Weranson ezandeni. Weranson privé. Privé banca. On a bien vu na pena parler. Donc tu l'as toujours bien. Si tu as tu peux s'en avoir beauté, donc respect et belé pour la Weranson. Pour le reste, pour la grâce à Weranson. Le reste, il donne ce qu'il y a pour la Weranson. Ce qu'il y a pour la Weranson. Ce qu'il y a pour la Weranson. Ce qu'il y a Jean, mes condoléances, que son papa n'a pas Koufi, que son âme repose en paix. Vous comprenez? Grâce à Weranson. Si c'était pas Weranson, bon, il va gâter. Donc, respect. Pas venir en respect. Et ça, la ronde ni temps, on a Bill Clinton, ba Ferregola, Batu Oyo, Bandara na Bango, Leloyo, Bazwa, Yo, Zaga na Mikili Ao. Et ça, la ronde ni. Tenga, ça l'a plaisir. Et ça l'a plaisir, Makasi. Bama, ça va évoluer sur ses propres ailes. Là, tu sais, ma belle. J'ai évolué dans papa na bango et ça l'a plaisir très très plaisir même pour ça bana oyo to bunda mo bitumba obitango wengi panzanaka obiki venanga Weranson akondaka falaki ne bitango bokimaka tuna nini falaki ne bo ngunda na Canada. C'est nous qui était intervenir rapidement. Nous avons une intervention rapide. C'était nous. Sangara de Kunda m'a recruté à Bino. Ah, maman nous a dit. Est-ce que Sangara de Kunda est un musicien? Non, 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 arrête de parler n'importe quoi, mon frère. Sangara de Kunda est un musicien. Hier, Sangara a recruté un tant qu'on a un poteau Sangara à la kin. Vous comprenez? Tant qu'on a un poteau, Sangara doit se faire un bâti. Il y a recruté un sens. Il a 13 ans tata. Nga sonne ba sakara pona tata. Lilo koma muta Weranson. Muta na wengi nani tata. Donc tout le bal trop, tout le bal trop pour ce lobby o alobaki o sala iboy. Mais vérité en wana. Voilà. Le Wera aki ko bwaka ngunda linga ko ni bwaka ngunda na Canada. Elo ni empêcher que tant bino bo yega bo intervenir mbamoko ki buisa mpipa mbala mo. Non. Tout ça, l'intervention, tu dois intervenir rapidement. Album, ça là qui est une intervention rapide. Tu dois intervenir rapidement. Il y a au mona. Ça non moi ma intervention rapide ça là. Il y a au mona yango. Kini bakomona Serge Mabiala baebi yo to ebi ke yo marqué umen na mikili o komino okata na mikili mais voix etikala koloba te mama okatana nga na katana te ninga star te nga katana te katana ndeni zo mona ba album te Serge Mabiala to tapi ba réaliste 15 ans on album lo sala o deuxième album deuxième album premier album na nga affection vous comprenez bon c'est vrai que ba trop que promotion yi mo boulot pour producteur tout ça ne boulot wana ayeba ipena makambo ngo vraiment te vena nga mo boulot senzedi pe senzedi ya nfumu baza ba vie oyo ba pesa nga valeur ba bisa na misa batu na ko ignorer te mais au moins bayeba ipena ne makambo tambola raté pour disque et c'est une promotion on promotion za mbongo vous comprenez promotion za mbongo quoi. Mais Mbaloyo, signal sonore dans ça, on a la bande promotion bien avant. Donc, Banakin, Bana Luanda, Bana Sefa, on a recevoir Binoté. Sodolo, Songe Yambeli, na Lyon.
bolobaki bien sur Serge Mabiala www.orgasmanathantv.com en collaboration avec Baraka TV. Restez branchés na 13h samedi bokozwango ndenge zalaka ka ba rediffusion mingi bolandi en côté kuna Serge Mabiala yeyo adaete akatana pété asila pété azali mais eloko to kamusa aumela akitarate aumela abetika des albums kuja deuxième nango yango ezoya mais bon tant on est vivant tu as un espoir tu éviter ce qu'il faut asa neti ba faire ce qui ndenge ni to éviter Serge Mabiala toujours nous mo muketa ngolobi o récupérer we ranson oui bo tiepwa alinga ki neku du Canada betano le solana bana kini bayeba vraiment que non yo penandi masolongo yeba kiam teme moni awa toujours ya Serge Mabiala te tunanga bina masolongo Serge Mabiala po na osolo masola wera te la nenga be parce qu'il y a privé et idéologie mais c'est vrai que on a ebi tant on veut penser naka vers ina bula ke ne Canada hein parce que monika nenga jiba ke na mouvement tout vers ina bula ke ne Canada mais staff hein staff na ba binte nkoi yoza nkoi koya raté to tombo la mouvement obi ke biso tout ça la mouvement na to kota makite c'est-à-dire Vinkoyi azo recruté toujours répété de mettre bandoule vous comprenez ba mvom so la mona bokoti maki hein bozibina ta maki même so maki ya kité hein toujours yemba to répéter de mettre ba concert de Nicolas Baké vient à recruter ba bon musicien tel que Serge Mabiala fuma bandinga marque des marques omi ko ba nani marque des marques Papa Priscilla Kaili Kylian et Farel kokamwa hein na pesi mosina ngambote bébé Mbimba maman Taïra Kylian et Farel na pesi mbote sikazali na pesi mbote na Aline Misha na pesi mbote na Gino da Silva Joli Bolebe Patrick Ikani na pesi mbote na Daro Picasso Willy Kai Basé belé, Landry Pungi, hein, Basé belé, Vena Moloube, Montana Kambouba, les Kémé de Paris, John Tseke, vous comprenez? Donc voilà quoi. Jerison Kalonji, Nassio Zaro Sepela, Doris Iluseka Kyo, Kalonji Matiza bien, Serge Mabiala. Album no sigo ozo kanza ebima wana ils ont combien de titres et ils ont combien de titres en fait ils ont un maxi single ils ont un maxi single il y a 5 titres donc générique na 4 chansons donc là tu comprends presque na suka t'as beaucoup d'abus comme là non ça a 5 titres donc générique na 4 chansons on se comprend donc voilà quoi mais non ça va na kini ba na poto sika bato être vivant bali Australie Asie États-Unis Amérique et puis Afrique base à la calme batiki langa temps on travailler vraiment quoi moni ni na tout à l'heure dit comme pressé simbaraté faut bopesa ngapena maya piona mela vous comprenez bino so beaucoup mikabe même c'est les inopé a komika li comme pressé simbaraté so beaucoup mo mele comme aka bongo on va comprendre té ngai omoni yo umeli père obi ko na grand chanteur mais ko umeli a prompteur kasi ne balba ke kalamte sala sika les pauvres sika faut caler zalati hein ko umeli a prompteur ça prompteur album donc Maxi Singer beaucoup na suka presque na suka ils en a 5 titres et obi masigo quand si Dieu le veut, toute l'année prochaine, c'est bon. Parce que la vidéo Baker tout. Danger, la vidéo Baker, si on a fait un lead, après, voilà. Mais ça devrait être professionnel, hein. Professionnel. Na yemina fimo camerounaise, na yemiki toko, Baker pena musique. Na yemina Pims Israël, na yemina Gejo Star. Na yemina Vinanga Gloria Bulukutu. Et puis na yemina de Jasco
ozongisi bango pe gaga te baza bon artiste faut bazala et puis la sima na betna mbetenge hein les grands solistes abeta na quartier la terre et puis na betina l'autre là il s'appelle comment na betina Michel Bass et puis Musika Sika motona libaya yakewe il faut ba mbonda yakewe beti venanga niao a beti ba mbonda mystique donc vraiment boulot ça qui toko bo sepela on a déjà ndenge na yoki héritier moulele pas za ko sepela mais héritier moulele Moulex babi ya jeune producteur ye a beti so dendule na GVZ voilà a jeune moki azo débrouiller bien donc tout peut c'est longo ni akwa kenda Anatazo akala pete azo poser candidature na mboka ya Congo. Ça le patron leader Dali Monka, le jeune patron leader. Oya wana, merci. Serge Mabiala, kolongwano na wingi, nandingi wingi tikala, nandingi ba jeune baya. Par rapport ya binonde bozala ki nandingi za lelo. Omoni onde ni bes nango ko matana on ebité. Bon, ni balubi kaka bino na tango oyo. Te, ni baluba moto aza irremplaçable. Vous comprenez? C'est vrai que batu bele baloba ngo ke wenga na biso na wenga lelo rien à voir. Te bien solo te. Ati na lobi ngo. Ata John Tseki loba ngo. Biloko za kacho zo ka ngote. Te na bien nazo ignorer bango te. Ba travailler bien. Omoni biso beta ba Bercy. Beta ba Zénith. Beta ba parler de sport parce qu'on travaille bien. Yango ba production za oya bien. Bango pe ekati pona ba combattre ba telemela bango. Bino bo sepela bo betaka na bino. Teko ouais ba combattant bazo ouais te yo lo bano tango na bino na tango oyo ya siko différence ezani. Oh différence vraiment ça ba capacité mais c'est vrai que biso on était des professionnels là. To betana ba Ferré, ba JDT, ba Bill Clinton, ba Celeo, ba Gianni ba Bindombe Lacoste, ba japonais, ba Serge Mabiala ba ina kati, bango tout ba pro, bango tout ba pro. Siko ba pro baza sous te côté kuna. Te mais ba pecho ba esika. Na ebele na ibango te. Et bino se bozaka formé pa ya igwe. Ta ko pe formé ba wana ndenga formé bino. Les grands formateurs. Tinga ba formanga te. Bitana. Ngai ba pesanga tremplin. Nga ba fulanga ba formanga te. Parce que on n'avait pas Werrason, je savais déjà. N'avait pas qui moi ndambo, n'avait pas qui. Vous êtes quand même quelque part. Voilà, n'avait pas moi ndambo, n'avait pas qui. Via Pestingane Lupemba. Qu'on former c'est trop dire. Ah ouais. Voilà, merci Igwe de la Forêt. Viens à Biso ya Palin, na sepela mingi tango yo pesaka Lupemba, ndenge po fulaka. Donc eza pena bien, otikala na père moko. Ba ko longolo place wana ti. Sikoyo. Est-ce que vous aurez un album na bango wana bima bando longwa? Bon, koyoka vraiment na yoka des témoignages na yoka ngo, mais na yoka banzembo tuté. Na na ba 2-3 témoignages na sepela nango. Ouais. Netinini. Na zando ya bolingo, moto nyonso alaka na posa na ye. Tuma loboko ya secours nzembo ya bien ata la mirimire mais ça bien banzembo ça bien na kati neti petit na ngana wa lobeso et puis azo s'épanouir pas mal ya talako oui azo boire pas mal et puis na période ya petit na roi David lui aussi azo se voulait pas mal. Et puis petit Nanga Oliveira, petit Olivier, il chante bien, il chante très bien. Et puis petit Nanga Nissousou, petit Nanga Ibo Lotin, lui aussi il chante bien. Ça va. Merci Serge Mabiala, na sepeli vraiment na zapper au sepela. Toko tana moi eloko moi mo keka na kati wana. Serge Mabiala. Eloko nini yom to vana na Werrason bien. Bozala na bango bo umela bo beta ba Bercy ba Olympia ba Zénith. Mais eloko ni ça la ki Werrason ba musicien ba ki maraye boy. Kutu voir même na pire
dire pena mwana oya format akei elo ni esa bongo yo koyeba quand même moi eloko esa bongo quand même pourquoi te nakoyeba pena elo esala te mpo mutu alongwaka na ndenge na ye ya mutu aza na baraison oyo alongwaka ocomprendre bon nayebi te ntina héritier alongoli ocomprendre kaka naye toloba tout à l'heure omoni ekóma na age moko boye soki ofandi tro okóma kose gêne neti biso tokoki kopese tokoki kopese lourd ekomaki na bulu ke non nalongolaki s'épanouir comprendre nakofanda peut-être 20 ans 30 ans ezaka neti yo boti mwana na yo mwana akomi adulte fo akende mpe abala asala foye na ye akofandaka na ndako te ti non mais le mosusu mpe wera neti na bakati minasola bien te yango nomoni bato baolongwa na bango voir même bino moko tu balene na bango olakisaka déjà nzela seke eloko moko eza na mpena oyo sa cloche nayebi te bon vraiment na minute oyo toza mpenza yango toleka na biso yaya donc ndenge tolobaki www.orgazimanatan.tv.com en collaboration avec Baraka TV totie lelo botali lobi bébé Bercy Serge Kayembe kitokos Serge Mabiala yeyo Serge Mabiala tondana na biso na moto kuma na suka ndega to solaki et puis nous solola et c'est pelisi bena batu na si bazar sepela message clé pour na bana kin et puis na moi ba salutation ba dédicace ndega izalaka saka nango www.orgazimanatan.tv.com babi te va mikolo longi osala makambo ya ngwana bébé Bercy moi c'est kitoko natalaka ba émission na Barak na internet vraiment ça se passe bien donc message ezaka ke amour du prochain tolingana toza bomoko on est des Congolais soyons ensemble pour tombola mboka na biso vous comprendre mais bozela kaka album na bino maxi single Signal sonore intitulé Signal sonore bientôt dans les bacs Boko Sepela Mbote Ming na Pirondo Mbasi Dario Picasso Metro Matumona Yangwar Madios na Beti Sete Yangwar Madios Ya Bobo Mungulu Dario Picasso Willy Kai États-Unis d'Amérique Mobola Senzedi Prince Senzedi Yann Fumu na Beti Sete Bacheri Kutu Ebele Joli Bolebe Gino da Silva Aline Micha Masole Ebele kwa Robeta mais mami il est là nayebi ke yo côté wala kutu promotion pamba bozala calme bientôt dans les bacs bolobaki album aliboso promotion zayi mobulu mais album mambalo yo to bani bina promotion nango bien avant mais eloko nini yo kolobela pas bébé Bercy pour na album na yo ndenge zoya maxi single na yo parce que yebina vai na plateau abando lexango message ni yo pesa ye. En tout cas, bébé Bercy, Asalara Boulona est bien. Bébé Bercy, Azamo Sikitoko, Asalara sage dans ma question à poser à Batou. Vous comprenez? Vie privée à Batou. Italie était. Et Asalara Boulona est bien. Bébé Bercy, il y a sa fille Moko, on se connaît avant. Hein? Donc, Zachary Babasoué, les mots là. Na pesi mbote na venanga Didi Kinwani na pesi mbote na Chacho Mbala na pesi mbote na l'honorable Mozitu Adolphe Mozitu na pesi mbote na gouverneur de la ville André Kimbuta Yango puis Banka Petit na bino zo yakin Petit na bino zo yakin
nayebi qu'encadrer mais vous très très fort vous soutenir nga les kinabino là je travaille hein je travaille maxi single de 5 titres intitulé Signal sonore merci tokozwa mwa ata mwa extrêmement te ya maxi single na epesa mwa go ale bolingo ya nani ebongaki oyebisa ngai ke yolingaka na yo ngai te ntango nga na mipesi ngoyokei mwa dimi kaka kwa mwa dimi kaka kwa bana kini bozala calme bana poto États-Unis d'Amérique ya mosengo tozala calme kwa vena molube meda ntimba bozala calme kwa Bodri Kabuiku Dribo Lolo mwana kene ntango merci Mbote John Tseki Mbote Gilele Emporio Mbote Valérie Lusano Mbote Richman Hans il est seul Mbote Chantal Switzerland Mbote Yolande Malula Mbote Gobelisha Mbote merci Raf Luaka Mbote Calvin Mbange Calvin Tete Mbote Aruna Keita Mbote Desho Mwamba Mbote bato baze belé ya Mabialo sala plaisir na bébé Bercy pour y me dans la promotion Betleno kindleno na moi voyage que ça allait bien bébé Bercy c'est un gagnant vraiment hein merci voilà merci Belé donc comme on a souka de souki ici balé ça nango bien na bosani pété ba Mbote Belé pa ya Dinza Jubilé Willy Misaka beaucoup pas de gaga acteur na mission na biso ye assis raté à Kenabino voyage bah bébé Bercy de longues jambes na seki ay bébé Bercy de longues jambes moi ce qui toko voilà piriveté Serge Kaembe babi akwa producteur v Baraka TV dans la production mo produire v petit nabino nga mo na zo bunda pe potanga poave Kaembe yoyebi donc voilà quoi merci voilà to souki na biso match eza na ngwe aussi là mingi nde na lobagaka na revendre staff na ngai Serge Mabiala merci beaucoup nzama pambola yo en tout cas merci na ndingi opesinga bena opportunité pour tskilinga temps rozoyo eza facile mingi te to ocho loboko kende liboso marqué so kenda liboso mais mingi na compagne te ga mal à l'aise na ba fatigue mais OK ga liboso évidemment ozo mais la mais bon bref to ozo ta mingi te bala kitoko bala kitoko Serge Mabiala te bala bien bozo le musicien te yo côté wana to yebi que oza danger yo bengai osinga pele pe na aussi ba répétition na aussi ba mususu ba fatigue wana na yete fatigue te na pena ya hotelema quelle fatigue moto na pena hotelema na boye fatigue ça te frérot merci na sepeli je le Emporio tala bangambu je ça do ba vraiment pour comprendre que ça ba 10 na biso ba journaliste mais merci na sepeli mingi message là lui passer honorable Serge Kayembe on est là qui trop Bongei Serge Kayembe honorable yeyo Serge Mabiala Serge Koulé bochaye maboko ndenge zalaka mbote trop quoi bébé merci l'exa makambo Yangwar Madios mbote trop Bobo Mungulu mbote trop Patrick Koulé voilà Adongombi leader ya Lyon ba mbote no yangwana ndenge zalaka kaka Jubilé Prosper Dinza mingi na finanga John aïe to perdre papa na comprendre mes condoléances
Et son âme repose en paix. Ah, John Tseki. Soki yote nani? Hein? Soki yote nani? Bavé Mosengo. Bavé Basoutenaka. Il y a Mertens Sibou. Mertens Sibou. Kitoko, merci Serge Mabiala, merci. Merci Tokomi Nasuka, Serge Mabiala, merci Nzama Pambola yo. Bon, voilà, Baléa nango et sil nango awawa na bosani pété Thierry Kalonji, Maître Chamo, bambotone yangwana triple X Mao Tchunge, bambotone yangwana Lasco le Prince, bambote yangwana Baléa nango bien to suki boye ba obazuma bangate ba kozonga prochainement Yves Makamu. Bambotene yangwana Tony Makamu bambote yangwana Baléa nango bien toujours nanaka bien Bobimba Singa nangola Dani Mandela président à Cabo Scorp babi to Simbiango Giliano Serge Kotoko Switzerland Yalo Luzolo Switzerland Doris Masamba Doris Lusekakio Kalonji bambote mne yangwana to suki siboye Serge Mabiala merci beaucoup et Nzama Pambola yo merci Itoro ya